IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bongo, nzamba eko sala ngai pe na longwa ka pe église wana na longwe avant na zoni moi sima muke avant na longwe église wana mukomsu na wuta église wana abimi na butu ba 18h na bosa na jour wana teza ba 19h na komi na Carrefour taxi ekitisi nga na Carrefour na kuta na mwa mbali moko aborde nga lobi yo po ani ozotika ba demo basakana na vie na obo wana tango tozana mwana mbali na nga na ndako e pourquoi ozotika ba demo basakana na vie na obo yo na mukile osala lisumu te nga na bina sana wa lisumu tabi mutu aza sena sa moyo aza te koloba lisumu aloba bongo te mais soki yo bandi kosambela nzambe makambo nzambe atia na kati na yo ekobima ebima nyonso ovivre bolamu nzambe tu es une femme bénie wana esina oh oza nani kombo na nani esinga bikombo na ngeza ange ange na n'époque on peut nando banaliser makambo na yebaka pete ke nando monaka bato pe ba komba ba ange zalaka na boaki sai nazui taxi na nga mususu na continuer chemin na continuer ko na taxi te nazui kana tambola ko ezali ya pembe na ndako na ke nde takangi parenthèse ya prophète wana ne kokota jeûne prière moko ya 3 jours jeûne prière wana na bande ko senga nzambe musala nga na senga nzambe musala mais nzamba komo passer nga ba délivrance ne ko mona tango nazaka bébé nazaka mwana muke na l'âge ya 4 ans ba bomba vie na nga na ndako moko fatigué nzamba ya tirer nga na kati ndako ana bimisi nga ya habiller ngai na robe wana na moni vande nazaka mwana muke habiller nga do ezani ebele ba bomba ba vie na bango depuis bon mwana habiller ngai na chaussure na robe kitoko abienga be monde na bimisi otanga bimisi nga wana ayo memanga sikoyo l'école spirituelle nakangi entre parenthèses wana parce que mbala sima na ya sikoyo l'école spirituelle. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Ko boya mabe nyonso tu na boyaki mabe nyonso na tiki nefsi mobali yo tokangana okangelanga ka lupango balenga te ngano mwe to sangana supe ezati ti okoluka mbongo adoti tovandi pe bongo mobali pe accepter tellement zaki mosali da ya nzambe ofaki ngai na nde na memaka nde na beti na première na memaka na église donc mission nga faki na memaye na boko nzambe te kolongwa pe wana tokomi kosambela tokomi na komi vana vie de prière nzamba eko révéler nga ba makambo belé oyo libota et décidaka ko ngana zala na vie mais nzambe approuvaki bango au contraire si na eko sala pe na eko kende na zo di baptême na ke na zo di baptême na se pasteur na swana pe à faire baptiser nga tant na bimi na zo di baptême nzamba pekisi nga na kende su église wana te nzamba yo lakisanga ba géant eza donc ezaka na ba église ezaka ipare ba église ezaka na ba géant na mona des géants na église wana liboso ba telema nzamba kweisa bango tant nzamba kweisi des géants wana esinga bikuna eza su adresse note ko tchel su makolo te OK wana nakangi parenthèse wana na longo une église wana komi na ko vana na ndako to ko déménager to kenda ko mususu pasteur mobimba boyoka basini so bozaka na ba pasteur abongo boyoka basini pasteur na église wana na bando sambela soko keli olobi pasteur na loti ndoto ayebi soka ke bandoki mutu ba pesi ndoto wana so ebisi pasteur na zwi problème na nzamba talisina ayebi so ya elobaka bandoki andimaka rêve à mutu te andimaka révélation mutu te soki yo mondimi omemeli nakangi parenthèse yo mutu ozalaka na église ba makambo bongo yeba des choses en adresse te tina ye komona toye kosala sikoyo toye kobenga mosala nzambe mosusu aye na ndako abandi kosala ba prière na mobile nanga bandi kosala ba prière ensemble bango baosala programme na bango ya prière ngane nzambe opesa nga sikoba nzambe sikoba mopesa nga ba révélation donc tant na bimi na zo di baptême na komi siko miso efungwami na ndako ngo to bande ko fukutela na komona tala serpent zo telema na zo kweisa ye mazo telema bana mike ba bébé ba kufa bilonge carnet na mire somo na binzambe na koka boyete
nakomi komona bamakambo na misu bo même si nzambe pardon na minute ochange nga modele omonela nzambe akontinue kosalela nga akomi sikoyo soki na lali akomi komonisa nga bavision bioka komona okangi ka misu ka moke bomona bavision azolakisa mpe na filima makambo nyonso paster wana bazosambela na mobali na nga na travail babandeki kosala nga nazomona bavision nazomona o mobali na nga fo azala na future aza serviteur ya nzambe monene nazomona bavision ebele nga siko nakomi kosenga ekomi ntango balingi basala dernier jour ya programme na bango nzambe bisinga ifo bopesa semence fo boseme etuni nzambe tosemeni nzambe abiluka eloko ya valeur oyo eza na kati ya ndako na bino parce que tozalaka na mbongo te na epoke wana luka eloko oyo eza ya valeur na kati ya ndako na bino boseme totali biloko nyonso totali nayo otombe na pareil mo tozalaki nango yango moto ezalaki cher koleka babiloko nyonso tozali nango na ndako tozwi appareil wana nayebisi nazwi facture tosombelaka yango nabimisi nayebisi mobali nanga na bipapa nzambe alobi toseme appareil oyo mobali nanga alobi eza bongo esala ya biso ezalaki eloko mono bango te nzambe ndenge aza témoin esalaka biso vraiment pasi ezalaki eloko oyo même si nde tozalaki na badifficulté na epoke yango ebandaki kopesa joie na ndako mpe ezalaki eloko moko ya valeur soki moto akoti azotala bien matériel moko ya bien ebandaki vraiment koglorifie mpe biso ebandaki kopesa biso honneur orgueil tozwa yango mosali yango ntango bayo oprie donc bango bakende mosali yango mpe paster yango akendaki mpe pa prophète moko boye akepa prophète mo mpona makambo na bango makambo na biso te akendaki mpona prophète wana koconsulte mpona makambo na bango ntango ake prophète wana nzambe bando olakise filme na nga nzambe yebisi alobi bozokende place mo bozoki esambela aza na bana misato moko aza ya mobali auti obota sika tala famille wana nzambe atindi nga fonga kutana na famille wana ok biso sikoyo falaki toseme epa mosali wana ayaki mpo nzambe afongolela biso prophète wana mpo prophète wana aya kocomplir mission moko boye oyo nzambe abandaki korevele biso déjà mais falaki un serviteur un prophète parce que nga naza na ministère ya prophétie et ministère ya délivrance donc fallait un prophète aya koaccomplir likambo wana na kati ya ndako na biso baya mpe wana tolakisi bango mpe fartire eloko tobi bango mpe bato yango tellement mpe première fois muta apesa bango eloko ya motu ya ndenge wana bakoka mpe komekozwa eloko yango mpe te bamema yango mpe pa na bango toye na voiture te boye tobi ya pas de problème bozwa quand même une facture comme ça yango topesi nzambe tout justement prophète moko ayebisi biso boye fo aya tobi ya pas de problème prophète na mokoka prophète na tiaka likolo neka na ndako na nga kaka boye ayebisanga nga biso toando oyeba kaka basala nzambe nyonso avant bando bakani mobali na ngai ye nde serviteur de Dieu mais moko prophète na tia makolo na ndako natalanga bi la servante de l'Éternel oza mosali ya nzambe ya monene nzambe osaleli makambo ebele nga mona azalaki etone na to donc nga nazala mosala nzambe yango na bandeki kokamona ba yango koma basala nzambe mingi balobaka ko na nzela na nga nde famille ekochange donc nzambe abombaka nzambe abomba destin na ntango makambo nyonso ena ekomi prêtre te nzambe abomba yango na bato mosusu adevoile yango nyonso tu te donc nzambe abombaka nde prophète wana ekodévoile asali mpe acte kako nzambe arevelaka nga arevelaka mpe mobali nanga faki esalama na ndako na biso ayeba asali acte wana mpe asambeli mpona biso mpe na mafuta asambeli mpona nga na mafuta etaki servante ya nzambe tobondeli abondeli oza mosali ya nzambe kosesuzesprime te oza mosali ya nzambe monene fosalela nzambe mais abombaka ke naza prophétesse naza na likabo ya boye naza na kote wana nzambe mpe abombelaka ye wana nzambe ndayebi yaki mpe kokoma bitumba mpe na niveau ya prophète yango mpe nakangi parenthèse wana ekoma mpe lisusu ye mpe lisusu kaka prophète yango ntango tobipesi na église na ye ake lisusu akomi lisusu bitumba lisusu kaka mpo na nga mpo kaka na étoile ndeko bobatela étoile na bino bien aimé dans le Seigneur batela étoile na yo
soki nzambe makambo nzambe alobelaka na bandoto yango wana nde réalité ya vie na yo konéglige ndoto te nga n'époque na ndomona kaka nalotaka ok eza barévélation vrai nzambe azolakisanga makambo basali oyo bazalaki pembeni na nga bazoyeba oyo nga nazali me bazoétouffe aétouffe yango donc prophète sana ntango abimisi na ye soki okuyeba na nga nde naza boye nde nzambe mokolo mosusu na nzambe soki apesi nga swafi ya kotanga bible bandeko tozalaka na comportement ya kotanga bible nakoma komédite bible makasi omona soki nazomedite bible saint esprit ezosaisir nga na motu ntina songe ya linzaka saint esprit nzambe ezosaisir osanti vraimen courant ezozwa na motu donc kaka komédite kaka bible soki oza na habitude ya komédite bible eza na baesprit ebele bandokokima yo Bible elobi na biso na livre à Josué que la parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuit. Soki botangi on a Josué 1, bomona on a 4, Josué chapitre 1 bomona, botangi on mobimba, bokuta verset na 4. Donc, ezaka bongo nzamba ye kosala ngai pe nalongwaka pe église wana nalongwe avant nazoni mwa nsima moke avant nalongwe église wana mokolo mosusu nauta église wana abimi na butu ba 18h na obosa na jour wana eza ba 19h nakomi na Carrefour taxi ekitisi nga na Carrefour nakutani na mwa mobali moko aborde nga alobi yo mpo ani ozotika bademo basakana na vi na obo wana ntango toza na mwana mobali na nga na ndako epuka ozotika bademo basakana na vi na obo yo na mokili osala lisumu te nga na bi na sana wa lisumu tabi moto aza se na sa moyo aza te koloba lisumu aloba bongo te mais soki yo bandi kosambela nzambe makambo nzambe atia na kati na yo ekobima ebima nyonso ovivre bolamu ya nzambe tu es une femme bénie wana yesu na oh oza nani kombo na na yesu na kombo na ngeza ange ange na n'époque on peut nando banaliser makambo na yebaka pe te ke nando monaka bato mpe ya bakomba ba ange ezalaka nabwakisa ye nazwi taxi na nga mosusu na continue chemin na continue kutusu na taxi te nazwi ka na tambola ko ezali ya pembeni na ndako nake nde nakangi parenthèse ya prophète wana naye kokota jeune prière moko ya 3 jours jeune prière wana na bandeki kosenga nzambe mosala nga na osenga nzambe mosala me nzambe akomo pasenga badelivrance naye komona ntango nazalaka bebe nazalaka mwana moke na lage ya 4 ans babomba vi na nga na ndako moko fatigue nzambe ya tire nga na kati ya ndako wana bimisi ngai abie ngai na robe wana namoni vande nazalaka mwana moke abie nga do eza na ebele babomba bavi na bango depuis bomwana abie ngai na chaussure na robe kitoko abienga bomwende na bimisi otanga bimisi nga wana ayo memanga sikoyo na école spirituelle nakangi entre parenthèses wana parce que mbala sima na oya sikoyo koloba na école spirituelle o témoignage nanga mpona lelo tosuka awa par la grâce de Dieu oyo eza 4e partie ya témoignage nanga pe fin ya témoignage nanga oyo faki na loba yango wana to continuer naye ko nzamba ameminga na école spirituelle après nzamba opesa nga 3e jour ya jeune nanga na moni sous prophète aye na ndako alobi obande kosala jeune tala nzamba alobeli nga bwebwe mpona yo okende mosala aofongolelo porte ya mosala mais porte ya mosala na nzamba atindeli yo eza mission mpona yo eza mission mpona nzambe mpona gloire ya nzambe alinga alakisa première signe azotambola na yo aosala no makambo minene okende mission wana en fait yango bandani esuki obangisanga o mission wana ndenge okende makambo bapriere makasi eza te fo kendaka bapriere mwa likolo kaka bapriere moka ya likolo bato wana basala ba bapriere malamu te me nga nayokaka prophète wana te nga nazalaki na ekuti ya nzambe oyo nzambe abandaki koloba na nga na boya na ngekuta prophète wana nabi mais mosala nzamba ndeni koma ke loba na ngeso makamba upo bala nzambe nga batu nyonso oyo bazalaka pembeni na nga n'époque wana avant nga nakoma na kati ya bonzambe oyo naza lelo batu oyo bazalaka avant ngai na via bonzambe ntango nga nakoti vraiment na kati ya bonzambe namonake bato wana bandosala na bango vraiment nzambe ti eza na mosala nzambe eza na bainterdit ebele
eza na basacrifice ebele me bato wana bando vivre na bango yango te. Nakangi parenthèse naye kokende mission yango mpe nakangi parenthèse nasalaki mission na pendant 8 mois. Nzambe ayopesa victoire asauve concubine ya moto yango wana, moto yango ye moko akufi na place nga mongo na ndako. Nzambe ayomema nga sikoyo na ministère ya guérison. Mwana na nga moko abandi malade. Par la grâce de Dieu tokokontinuaka aye kobanda malade na yaka abomiko mosu na ndako. Ntango mokonzi ana akufi nga sikoyo nake matanga na telefone esone mobali na nga abengi ngai natali boye mobali na nga abengi natali ayebisi nga lobi ya mwana aza maladi me na ndako to ame mpa na mbongo akisi tosomba kisi ndenge wana deja sikoyo ntango deya nzambe adevoile onga nazalaki tokoma deya kosambela mpona bata maladi ya lolenge nyonso tozosambela mpona bongo. Ezali kuna mama moko azala maladi pendant 13 ans belaka motema orke spiritualité ezali nango maladi ya motema te. Donc ezalaka bazwa motema ne bakangango na kati ya plastique. Tosambela mpona ye, tosambela mpona motu nzoto ezobimika mbaswe, nzoto ezozika kaka dans les vides. Tosambela to nzamba bando se manifester puissamment, je vous dis la vérité, puissamment. Ce ka ngala mbali na ngatoke to sambeli pona mutu fazwa ba ma guérison. Donc kotaka dia ko sambela pona ba guérison. Et puis na mission ana pe na zaki wana na sambela pe pona nièce ya mukolo ndako wana pe azaki na Tibère akoma dia ko cracher makila. Toyebisi na bi yo moko za po biso et même Yesu bato Jésus Christ abikisa foi na bango bande ko sauver bango. Na yebisi na bi oza na foi so to sambeli okobika alobi na obika to sambela pona ye mutabanda ko cracher makila faki ba internet na hôpital ya bato ya tuberculose zamba sauva ye lelo o na yebisa bino mwana ana akenda kup na armée aza en forme akenda kup na armée akenda osala formation militaire basala ba bilan nzoto tout azala na maladie te maladie wana nzambe alongola yango lokumu mpe kembo ezonga na nzambe. Donc nzambe utilisaka biso na makambo ebele ntango mpe nake mission na ntango nabimi mwana nga moko nawuta sikoyo ntango mobali na nga komeni nga nazongi na ndako nakuti mwana salonge na matela asalonge na mbetu nga na lokwa ya salonge na matela na senga na matana na mbetu na se reposer mwa moke na sala un peu sieste. Ntango nga na kanka miso na oka nzambe azobisa nga chasse l'esprit des morts, ta fille ne mourra pas. Nafongoli miso mwana natala mwana miso deja ekei likolo na ye na soulever mwana na bandi ko chasser esprit des morts na bandi oyebisa ma fille tu ne mourras pas na bandi ko chasser na lamuki mwana zongi tosambeli tosilisi azongi papa na bango mpe ntango aye na pokwa na yebisi na tala papa ta makambo etikala ekolo. Donc tokoma bako vivre vie ya sanctification totale ya repentance totale. Donc tozovanda na mobile totali tobi bon nde toza na mboka mopaya nga na bando osala te ye mpe azosala ezo emporte ebele te tozalaki na bana misato parce que bible mpe ezo interdire te fiancé azala na fiancé na ye mais soki ka bobanga nzambe dans l'époque wana tozali na bafiancé. Donc tobandeki kolala mutu na coin na ye na bana na biso tozo encadrer bango tozovivre ezoki mpe ntan molai. En tout cas par la grâce de Dieu tokontinue suite wana mais mpona témoignage na nga oyo falaki na loba ezaki vraiment yango oyo mwana na nga akotaki hôpital wana sikoyo témoignage ya hôpital ekoma sikoyo ya mwana toyaki kovanda nino na ndako tovandi nazoyoka nzambe nazolela ekomaki mokolo moko sikoyo lobi nango ntango demon soki ase manifeste oyebi ye deja apeso père yango bana nzambe bolongo l'esprit de père apeso père. Donc mokolo ngo sikoyo nde tosambeli toremarkeka mwana oyo aza na attaque tosambeli mpona mwana tolali. Le lendemain nakende na nga mpe lisu matanga ya place ya mwana na banda osala te natika na bon navanda na ndako navandi mwana nga liboso ake ekole ye totikali na ye
yaya na ye pa uti ekole azongi nga na koti na douche mpo douche eza kaka na kati ya ndako na koti na douche mpona sokola bilamba nayoka boye ye alalaki bien aimé dans le Seigneur eza na baere na wamema na école spirituelle eza na baere mwana nzambe asolo fo azala na présence ya nzambe ata 10 minutes ata 5 minutes ata 15 minutes ata 30 minutes kaka nde molimo mosato ekamba yo fo kozala na présence ya nzambe mokolo yango 18h pile mokolo bayaka kozwa esprit mwana nanga atelema alamuki na mbeto auti kolala ntango ka alamuki mwana se fondre directement paralysé maloba ekei mwana kei esprit akobanga liboso na bando sese loko baje na bia yo mpe tika baje ko mpe mpo nga nazala vana molimo obanga te kotana nzambe asunganga nazala na molimo obanga te ntango nazalaki kuna mokili na bandeki kobanga te ntango mosusu nakoti na bonzambe nazwaka siko assurance nga nabimaka te na panike nake ebenga bato ya balabala parce que mission monde ténèbre une fois nga nabima nabengaki bato ya balabala mwana na soki nabengaki ka bato ya lopango parce que tozali na cour commune lopango monene baporte ebelebele me nga d'abord nalingaka bavie ya bamélange te nabengaka bato ya libanda te navandika na mwana nga na chambre natie nanu boye nanomona nokoya bajebu naomona koya bajebu mwana oloba esuti miso ekei amara bouge kaka na bito memo na hôpital te na bandi kobondela nzambe na babi nzambe nga nauti mission na nzambe yokanga mawa soki nasali masumu yango priere oyo efongolaka lola ezalaka priere ya supplication fo tozalaka na priere ya kosuplie nzambe tolonga mpona lelo bien aimé dans le Seigneur mpona témoignage na nga esukaki wana mpona témoignage ya mwana nde tokolobelaka yango par la grâce de Dieu mpona lelo vraiment témoignage na nga suite efe nango yango oyo à la prochaine par la grâce de Dieu na omemela bino témoignage ya mwana na omemela bino témoignage ya école na omemela bino sikoyo koexplike bino makambo ya école spirituelle. Donc Dieu vous bénisse, tobandaki ne alpha tosuki ne oméga, j'ai ainsi prié. J'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.